La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir. Na pesi bino mbote. Akomona Yesu tikete nzamba lola. Asala biso subola mona mokola lelo. Ngande kona bino nga mama na bino nga yaya na bino. Na Yesu na kata mabia Star TV comme habitude Yesu ko solola. Ndeto musano ko solola. Oya bi kazali mutaliboso na kata mabia Star TV. Oya zali chaîne biso mo abakwa Angola. Tala baba kwa Angola bande kulanga ba Congolais bangolais biso tozali mutu moko na asina lubi eloko place wana. Yebi bande kunangai ticket yo no s'abonner te bo s'abonner massivement na kata mabia Star TV vous allez jamais dessus. Oya ninga zali na besoin ya assurance maladie d'assurance à vie bande kunanga bobo santé bo contacter toujours ngana numéro de téléphone ezana ozanga te akopesa bino numéro ya ndonapso Yannick assurance. Merci beaucoup bande ko bazo soutenir des prêts de loi boza tellement belé yango na pesi bino mbote na te ba kombo te mena bobo santé autant comme Christopher Songo babi mobalo azanga ke loko te na poche ne veut dire ye komo na e koko zanga te bato monsieur ko zanga oya e ko zanga te. Merci beaucoup bande ko belé ba benginga parci par la star pour ko sele analyse te yande ko na biso Fabricas. Vous comprenez nga pa na recherche na prononciation mabe ngabi au problème ni ba expliquer eloko nini ezo passer na comité so ba kwa Angola pa matela kata babi ya Star TV to baka nyonso sauf rien yango na yeba ndeko na to yeka ko sala ba rien que analyse boba manga mabanga tenga na lingi bino mingi bine po linganga mingi na cadre musala boba manga mabanga te to yeka ko sala musala comme habitude bana déjà ko aimer vidéo bana ko partager vidéo pour ozala jamais dessus. Oui, bande konanga na si to landi biso suma comme zo les canaux réseaux sociaux. Ouais, tali frère na biso ndeko na biso Fabricas. Yena groupe na musique na enyo soto. Na bandi biso su bande konanga to bosanite bande na biso musicien baza ba mbango bakoko beta susu na mboka ya potote titon batu balobake ekoki babeta siko babeta biso to yebi makamunini ezoleka na mboka Europe. To mona ki ba wera ndenge ba buna pa ba visa wera kutu azwaki grâce na te bande konanga azui visa te. Mais to moni awa ndeko na biso Fabricas na chance na ye azui ba visa ya équipe na ye. Aza très courageux. Azui visa ti ayena batune nyo surtout baye na mboka ya poto. Mais likambu bande konanga ezolekela biso bo ezali boye. Bande ko ebele pardon bande ko biso ba musicien esengeli ba comprendre eloko moko boye. Situation to zalango ezali situation moko très difficile na moment oyo. Ndeko na biso Fabricas conseil na liboso nga beta bande ko nanga esimba kite ba combattre ba telemile ba tebele ba telemile nae. Mais nandenge conseil pe yakipe o raté e beta mi pété. To yebite na sima na yango mesure ni bazwa ki na producteur na ye biso na bino to yebite biso to sala rien que ba analyse. Mais le likambo to sala lobela awa likambo ba panzani ba musicien ba danseuse ne ba panzani ba mwelengani ba panzani ba ngonyo soto. Yango moni na kata mabi ya Star TV to ye ko sala toujours ba analyse na biso. Tozali contre te, tozali pour te, mais tozo loba, makambo ezali réalité. Dans réalité ezali, oh tozo mona na misu, ngana tozo mona na misu. Bon, ezali différent na vérité.
Po bandeko oyo bakimi bazala ba vérité ba vie na bango biso na bino toyebi te. Bandeko basa pe bakimi toyebi pete bakimi na raison nini ba réalité na bango moko ya vie na bango moko bayebi. Alors bandeko langa obola na la star na bola na ngala ngorana c'était écouter libino. Ce qui totali bien na ndeka bosolo. Ba musicien ton bazoya na temps akala. Moi musicien équipe moi memi ba musicien na mboka ya poto. Ton ba koya na poto bandeko langai ezali ba fanatique oyo ba linga musique bango ba koyamba bango n'est-ce pas? Bango ne ba kokota la ba concert na bango. Ba so ba tike ka ndenge ezalaka ke ba kota la musique ba ke ba ambiance na bango. Mais ba musicien ton ba koya bat o ba yambaka bango moko pe balala rappel ndaka ba fanatique. Mono lali na yo CPC jour bongo. Pour matin président na bango bandeko langa akoza pe na possibilité te relève ça na hôtel pendant 2 semaines pendant 1 mois ba kosala mboka ya poto. Eza facilité. Wala muta ko contredire nga azate na sina lobe leur place wana. Eza bo solo eza vérité na lobi na rien que loko. Voilà. Mais na likambu oyo na station oyo commune de Konabiso musicien lokola bazo ambako ko beta musique na mboka Europe te. Eningo le bake makamunyo sa tout échangeant na makama musique makame belé échangeant. Na tanga kala bande kolanga so ba musicien ba ye na mboka ya poto. To ba ko mona kozonga na bango ba kozonga ba cadeau ba kozonga ba mituka bazo kabela ba bilamba donc o mona ke ba kozonga mala biloko ebele. Batma banga pe bazali ba pesa ma bon ma mbongo tout ça sont to ebi ndenge ezala bongo. Engole ba ke mutu ndu tato sepela na 4 ndenge azo sala musala na ye. Mais na moment o embargo o ba dekolangai batu nyonso tout ba komi ko se méfier. Ce n'est pas bon ba bon non? Voilà. Na ba abi ba musicien ba sala ba musicien ba bizarre tellement trop. Batu nyonso ba komi ko se méfier na bango. Et ça rali pena ba embargo oyo ba kutene na ngono surtout ezo contribuer na kasti. Engelo ba bobande ko ngai ba musicien oyo a part mo kontina bango. Ba misu bazawana bazana difficulté ya ko se retrouver na vie. Quelque chose ba bete musique, quelque chose ba do bina. Ndenge ba yebo bande ko ngai akoyo ko yepe azoki pe Afrique ko azoka te na 10 € te na 100 € te a part salaire ba ofuta e donc muta okabela e akozala te po mate bata poto ba komi na esprit na bango mususu bata poto ba komi na bango na ba komi na ko raison na ndenge mususu bata poto bate yami ebele na force na façon mususu. Alors le bande kolangai tozo mona ba musicien ya Fabricas bakimi kokima na bango bande kolangai ba sali mabebe ba sali malama bande bozana libo komanda ne botsa mo komate ba sali mabebe ba sali malama atabilo bande kolangai to so la quand même makamso so on a ba sentiment te na moment oyo mboka zo pela moto na mboka Kinshasa et stabilité zali ebele na makamunyo sato. Bato ku basala ku ba accompagner malamu ku bande kolanga salaire malongo ezate. Ba misu bazali ba simo ba inane ba ne ba ku ba misu ba deza ba toto zo mona ba news ba futa bango te ba zo futa bango te. Salaire ni malonga oyo bande kola biso ba misise bazwaka o bi ba danseuse bande kola biso ba bazwaka salaire ni malonga. Wala bango moko ba yebiso isalene malonga bazwaka. To ba vérité bande ko nanga bande ko bozo talanga to ba quand même vérité.
na yo nanga ce que zala ki ke yo on se retrouve na mboka ya poto ozali ti danseuse ya Fabricas na sala ko anga moko na za danseuse ya Fabricas zonga prata ki chassa yenga na poto na yo pozo talanga na la ba kiazo nga kin po de interrogation nga moko po na nga mo la star na ko zonga kin ite e ko za l'occasion bien na zonga te po na ngo réponse tam su kuna ya ki chassa bande ko na ngai et quand on que ba musique ba danseuse ba la rappelle nda ko za nda famille to boite nda famille chambre ba wala la 10 personnes fait personne na chambre encore tant so danseuse on appelle na kobina na yeba ndeko na azo sunga papa na bango azo sunga pe mama na bango mais ce que tali mikumba za na libote bandeko na ba oh mikumbe bele boy na mbonga azo zwa omoni ke ezo kokateka boko la famille na bango ezo kokateka boko la bala batata mwasi mais na mboka kishita bandeko nanga soki pa bini pete na ko pesa musala nani misala bakili bandeko nanga toyebi kelele comme ba relation comme ba condition avant kota musala moko boye il faut pesa makambo mais ye azui grâce à se retrouver na mboka ya Europe na bo pete nyonso na facilité nyonso siko bandeko nanga to solo la nanu est-ce que muta bongo azonga Congo bien azonga Congo te tolunga ba sentiment tonga ba sentiment nyonso muta bo bandeko nanga akozonga Congo bien azonga Congo te bo excusez nga plus pas makele la bana oya yebi ke na mboka oya komi akoyi kokelo luka musala na ye akozwa musala akozwa mbongo malonga bi ke chaque fin du mois $100 à sire ce mundela bi les 5 et ça jamais les 10 ndenge pe ça bande ko nanga so toteli bi afa bande ko na biso ba ya awa ba na Europe basala bato basala bona poto toni masola poto ezali ayebi ke na poto ke soki abetu mwa kayu na ye akokozanga 1000 livres te par mois akokozanga $1000 te par mois akoki kosima mbongo 1500 € ona na simba te par mois alors mutu abo bandeko nanga azo okazo akoya na Europe est-ce que mutu wana ngai loto oza sire na Fabricas azalaki sire ke bato wana bakozonga amata avion azonga su Congo sikoyo ekomi ntango ya mituna totuna na biso na biso tozotala totuna na mituna na yo ndeko nanga moso otalanga na yo ndeko nanga mobali ozolanda nga na ba musicien ozalaki na kati badanse banaka so ezalaki leki no mwasi bien leki no mobali keke so yana azalaki na kati est-ce que oyebi se ke zonga Kinshasa conscience na biso témoin. Je pense pas que on ça ndekone ke abisa leki na mwasi leki na mobali bien grand frère zonga na non et ça la caracé bien à mieux là pourquoi tu as condamné ba danseuse wana pourquoi tu as condamné ba musicien wana tu condamné bango to bango mabanga te bino bo yebi et lo koni ne se bango ba ki bango ba yebi kabi se pe kabi crash se pe zanad Fabricas yebo ko pa yebi mais en réalité bakabande ko ngai condition vie ki chassa eza normal bakima eza normal bakima condition fait que chassa eza normal bakima la bango to konane bango to bande ko nanga to bango mabanga pété po nanga na monongo eza lango normal is normal ce que toteli bande ko na biso bazoya nzela ya kata to benga nzela ya césarien ya dingi bazo ba risque na nzela ya Turquie bazo kota ba dingi mais bazo kanga mutema bazo kota bazo signer mais bande ko na biso ya basi na mibali baye na bopete nyonso to bande ko nanga to comprendre quand même bango to tika mo ba kima na bango to konane bango to bango mabanga te
ya liboso eza bango te bango bazape ya suka pe te. Pourquoi tu sois condamné bango? Et c'est le moment où tu courage bande ko la biso bas bande so mibali courage. Ndebo chikali félicitations. Et contraire ba famille na bande il faut pas sepela na vie ça na moment Congo. Il faut tout sepela. Po bati baza tant bo boka ba mabanga bo tindela ba mbongo. Mais le lot ba commis sur place. Commissaire moi ba peke ba lukaka ndenge nini. Parce que yo zana longe na charge na wono tindele sous kodi. Tout monde qui ba aider biso. Nenga musicien moko ya fabrique za na boka nga mila tina ya kembongo. Chaque film moi tina ya kembongo. Siko ya kiba ndeko na mota longo nga ma kilo mo boy. Ye moko président bango fabrique za bi ke za la bongo. Ezala bongo. Essayez vraiment ça là qui sûr que ndenga zwa na bango mo ba rozonga. Est-ce que azala qui sûr? Après na moto ba repela na poto. Est-ce que conscience ne ba kite que ndenga na zwa na bango 20. Ba rokima nga 18 dès comme na zwa ba na gishasa ça ba kite. Ayeba ki. Bobi tout ça te pas ne pas battre à saler au cola net moi te me mo pe boy. D'abord quand tu as conflit na batu mususu c'est normal. Fabrique ça be que les leçons na même ba danser soana ba roki mangai. Et ça il commence à na compagnie na ye. Yo fanatique pour cause quand ba conflit na batu mususu. Hein? Le bloc qui fanatique aussi là. Et aussi là nango. Jusqu'au côté conflit na batu mususu. Nde to moni vidéo mo bande ko nanga boze la totale la vidéo oyo, dose la totale. Là je suis en direct là. Ouais, je suis en direct. C'est bon. Bande ko nanga bo moni vidéo wana. Tena ba fanatique bo ko kanga mutu oyo. C'est là que tu as mis ministère fabricant. Ba congolais boko kanga bango ba kongo boko kanga bango moni vidéo wana. Est-ce que c'est ma responsabilité la bino ba fanatique? Et ça violence. Et c'est l'autorité la binoté. Et ça chef de fabricant s'il fallait zwango. Au moins que bibi c'est ba bandi, au moins que bibi c'est encore bateau bo vu en Europe té. Parce que image de tamboli. Apito ça na mboka ya mibeko. Police azali, so mutu ba porter une plainte bande kolanga boza ya kosepela. Ou des allés agression. Qui fanatisme bande kolanga pour que coach abiso na ba conflit na ba tebele. Pona nga bande kolanga yi. Bande ko ba kimi bravo. Mabilo botikali wana. Bomi yebela déjà. Ceux qui besoin qui chasse ça. Borozonga les besoin bien borozonga te. Pas matin ceux qui bomi kimelité ba bo chekeli ndama ceux qui bomi kimelité. E bozonga na Congo. Bo beta lisolo kaka na beta académie qui na sengi mo boye et comme na académie qui na sengi mo boye na le hamburger za la 5 na 4 et que le lisolo. Et que le cas lisolo pamba. Oba luka konta bande kono ba kime. Oba no luka bango. Oba beta sko matolo. Alors bino si bo wuti na Europe bo saisi chance au thé. Ngonga oba ndeko langa obo chikali ndamu chance pesa ni bino yangoyo. Oyi bien kaze ne sika ofanda te. Limera téléphone na ngeza bo contacter kana ya babino za na 5 chambres salon. Lokola mo kontina bino alaxe mutu makaske ya robete musique na poto. Quelques fois malheur est bon. Yango wana. Malheur na ye, il faut ça malamu pour la bino, après une chance bo ki na bino. Lokola zui risque wana. Ha. Bino ba profiter nango.
azui risque roya na bino azui risque pe kabe pe karobeta pe concert mora malonga te bino siko boki bo profiter siko le malheur wana bino même se boyemba wana boyemba ngo bien que bo vivre la matolo moko ta contredinga parce que na le beloko atolo ba toucher eloko bo va toujours kana rosenga bosenga bosenga libanga na mamu tapelu moi 10 moi 22 bet bongo nka ndenge za la ka changa changa ka ndenge za bongo mais je te pesa melio bima na vie matolo bo beta matolo ti mu colonie ti na ba ajinin mande fe mo na bido pe ba change mande fe ça déjà au Cuba bo te ba linga ba pe no sango bandinge belé ba ya aba kala ba okazo ba tikala le ba kama rosala ba vida bango pe koma pe poser okosala musalo obeta musique no pourquoi pas ressaisir na chanson oteke lokola na fabriquer la même biso na tika na la poto so za besoin beta musique ne kona obeta musique ko na poto na nenga bien pe matin okoyo ya na poto ozo sala ozo salaire na bien à part musique ozo salaire na bien bande ko nga après concert on est bien quelque chose maté pas maté concert moko ozo beta concert ya wi clos otobengaka ya kobomba maloka ba concert ma loto ba benga ni ma yoto ya manzanza pourquoi zo mi yoksa masoni bongo est-ce que ozo ba risque bongo on dépasse bongo belé pour beta concert ya manzanza ya luyoto faut que soni ba mise minene kutu oui osana mise minene mboka Congo ça mise minene mais ba wera ba nani ba nani comme on est ba kofi ba betite mais faut bikasa bi non nga ko na taille S na ko beta donc ba taille M na L ba beta ite taille S ba ko beta voilà moi est-ce que conséquence moi est-ce que yo buki api bato boza kuna ke tozo luka ba miziso ba kimi tozo luka bango tozo kangisa bango to luka ba danseuse yo za na luka o kangisa bango pona bande ko nanga obo chikali courage c'est pas okima bokimi oyebi ke na bato nyonso bakimi oyebi ka ninga Londres kokazwa occasion ya Londres tanga bo ngune na Londres limera téléphone ngezanga na na kozoa à charge naza na 5 chambres na salon na kopesa bino 2 chambres boko vanda wana boko zala bien boko boka ngunda bien makamno ko zala bien boko zape mikana kitoko alinga kota Londres ko buka na te na sande ko na bino mwasi voilà numéro téléphone ezali wana bobenga ngai na koyamba bino bien na mboka Londres. Merci beaucoup na bande ko bolandi ngeze ka banalise mke batabi ke la star il faut lobela bande ko bakimi basali mabe bona bopona ngai na mona basala bango mabete poso da kinde kona mwasi ongi po courage kake ndeko nanga mwasi tikala ndeko nanga mobali tikala a po mateste so za mboka Kongo bandeko nanga so bandeko bazui grâce ba epota césarien te ba epota malama ko pourquoi pas féliciter bango ke oui bo tikala bango eza que c'est les fabricants se passe et ça c'est normal ya yemo ka ninga ki azo ba risque na nyos conseil ko beta ta bi a robeta conseil api moment me maki ba danseuse asa yeba kiteke ba danseuse musu ba kotikala ba miseso so kotika sa yeba kite ayeba ki mais asaleka mutu makasi ke aya robeta concert me kaza mobile ya taille S bande ko ngaba manga mabanga te on sa toujours ba analyse ne ba tabi ke la sofolo beloko o lobini ne ba mise ba kimi ba sali bien te pona ngai bravo place bokimi o pe ba ngi pa ko te pembonga mboka Londres ba ko kota te benganga na ko démarrer voiture nanga na yo ko te bina mutuka voilà na sina le beloko. Merci beaucoup na bandeko bolandinga, merci beaucoup na ba soutien na bino, merci beaucoup na partage na bibo like vidéo, bo chama commentaire et ko sala moi bien. O pa lingi pena boke libana bandeko nanga balobi, ko estete, contactez toujours ma bi à Star TV, babi na zawana na ko ba mno libanga, babi ta tala moi ça ki kukuma. Api moi ça ça nzela minu, aboko libanga yo ke loko. Soko se loko na bandeko nanga, pourquoi pas na boko libanga? Na sina le bel loko. Merci beaucoup. To mona ni malasima. Bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner.
Vous abonnez massivement à Mabia Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bon s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Soko bo shano kansika biya nganaringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa